Maman nanga mabondeli babi nanga kanto ko zongisa te ko landa makamwa te so moni ekende soki ndenge nini bon na boye ko landa na ngala mpe na nenga ba indusa na nenga ba spiritu amona mutaka la kobadi zomona ba blouson boye José de Londres outi nord ae kanto moni mbati ansi luzolo ae kanto moni mokoto be Bob Zatara le Roi Spartakis ae azo pesa ngango na osenga na ba ski ba sapera ngonzolo ba sapere ebele ya kini baza ba impoli ebele ba délinquant ok ngana bisa pesa eza art eza eloko moko noble pour lata bilamba eza na basomba yango na mbongo eza déjà sur la luxe ozo comprendre tina beti bo eswe na bimi nzaya bato batalanga kaka pona lati osenti ke naza différent na bato nyonso bazoleka forme eza eloko ya luxe eza eloko ya vagabondage te siko akini baokenda wana ndenge bavagabondage oyo moko tinga na osala suba émission te po engamba akoma journaliste sikoyo engambe na yebite ala facilité kutu sikoyo yango wana tema internet pe alobi ne kaka to lobi kaka so quand azana ko loba bongo be de Londres azana non ko tsaka kutu ko tsaka biso na makambo te bango tuna ke luka de Panama mon de Panama tune de Panama loba engamba lobi aleki bino nako la ta oyo ka réponse buna modérer ko minana ton boni boyeko oh chaîne eza esepelisa ya Nana Takaza tika oluka no to ba polémique abuzoba chaîne eza ya Nana Takaza esepelisa modéro aza balobani aza membre ya nakata donc biso tout ba travailler na compagnie ya esepelisa c'est ça pour PDG azaka moko yimo boss de boss Nana Takaza mon boss mais représentant na awa ezara modéro oui ou non c'est aza na représentant te naza marié mais naza occupé lutu boki na kabo mutu nyanga ndima ke naza marié kabo pendant na sali mariage te ya que net nazo alliance bani mais ngaso na bali est que bomba ma vraiment na sali mariage mais naza occupé le ya olangi naza na relation moko na été toute relation que ça c'est ma petite sœur netika yo aza journaliste moko sala émission na bien et puis to sala émission asa kana ba émission soki aza na actualité na ngata to sala émission de relation ngana petite sœur na vie na mamozo loba na yoka ngoto puis petit moko betiza aleka pe na émission pe na batanga ke yo ozaka mobali ya compte yo na tunu ozaka fiancé comme kiminga boy soki moliri soki nani to fulete oui atanga komona nga bon alinga na take bon José de Londres benganga bapekisanga mambolobe ya niti na kinkele mpengani na bwa so tsenga mena guerre banzo aza ni fourmi wana mwana biso aza ni fourmi dans le bango na ba niveau na bango banini ba paradis mboka nkolo baby sa carrière ya mwana bato epia za mwana mwasi comprendre otanga bongo su mobali na ya za libando be za wapi akoyoka bongo moni ke eza bien taza mwana mwasi en tout cas tout tika koloba ba biloba loba po ba passer na biso ilandaka biso kaka comprendre je n'ai rien à voir na Gloire Hollande voilà donc ngamona leader na mama kikozo ya za ko tsaka vie na makambo ya na ba mapango masomba banini donc comparer na ba buzobo tout ya mona mitaka na biso to mama kikozo soki sola na douche olonga la bilamba ya mona biso donc ko tsaki na makambo s'il te plaît studio na lobby na zo yemba chanson patriotique makambo nzembo na oyemisa ba comédien des plis pour ma nuance déjà za kana biso ya za kana biso soki na benge donc akoya na ye Fabre pe papoit yebinde kona biso tozalaka na ye kutu ya kala donc kinga basala biso ya ba bêtise tozalaki ngana de Londres na tokendaka fête ya Baptiste petwana kozolobo asala makambo na ngana ekeko wana wa ayalinga kosala ba makambo so nini santaki ba miyake betamaki na nzoto donc amoni kaka po ndako lia fufu pa kanto na tango wana ba jibombo ba ndako lia fufu qu'est-ce que tu na modéro akasa ba ndako tricher pour lelo azala ngo lelo ndinga tricher des aka Eve oya biso eza idée collectif eza Eve oya biso eza ki ba to pesa petit na biso yo zo idéologie o bon petit ça ka sous te ba idéologie ko kufa te nde ya modé à la musiango eza académie des stars mais tellement que académie des stars plus ya modé passer la kombo nanga
bon na tika kombo wana po toza maison moko tokocha d'académie des Stars. C'est la kombo na yo ou bien kombo kaka Académie des Stars kombo na yo ne fondateur nango kasiti. Kombo na ngai aza cofondateur azana droit nango. Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chers amis internautes. Bonjour et merci de l'attention accordée à notre gars. Alors, c'est l'émission Micro Libre hein, qui vous est toujours présentée par moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise. Alors, sur ce plateau, hein, je suis avec l'artiste comédien Kanto Elonga Feti, un artiste talentueux, un artiste qui sait bien hein, vous donner la joie, la gaieté et surtout par son savoir. Alors, je suis avec lui sur ce plateau, le temps de parler avec lui. Mais laissez-moi d'abord dire merci à notre boss, Maître John Simao, notre papa double brassard, double boss, hein, notre boss de Congo Suisse. Congo Suisse, bilingue, surtout papa n'a pas l'équipe on l'a mbongo, à l'équipe on l'a ba yodi, boé le papa n'a pas sauté, à l'équipe binoté. Voilà, je savais que hein, quand le a fait Elongi, il a fait une grosse le de la comédie de chez nous. Alors, déjà dire bonjour à mon artiste qui est sur ce plateau. Kanto, bonjour. Bonjour, gros bébé de la presse. Jemima. Quand tu vas le na Congo Suisse, un mot, na ba fan tout ya monde entier parce que ba ben un gros bébé, tu y avait ce Kanto. Ouais, merci beaucoup on a site Nabino. Congo Suisse. Dans les Aranamboka, José de Londres. Et dans la moka de José de Londres. Ouais, donc ben c'est tu as déjà dans les Aranamboka, il passe à José de Londres. Donc tout ça si il y a Congo Suisse avec Maître John avec Maître oh il y a bien Voulouzi bon a bien Voulouzi oh il y a Voulouzi ndo il pena ya Simo Kimbang ouais nga bien Voulouzi donc ba tunanga ba san ba ebi ba DJ As les plus beaux ya ba DJ tout donc so kenama tonge DJ lege azate betara soa gazape bogar et puis Mwali Massan au sentir Karamoto au sentir minère donc voilà, c'est avec un plaisir tant on a un bako quand tout ça là bien parce que bah te belé bah le bagage sur yo bah te belé tant on a m'invité na tout na rappé bah ngana ya la bino nani ti ya belé ce compte le nga fait te ngato mo na monnaie parce que tant ya ka aspect ya rappé na nyoso to dona aspect na sena liko na moni et balani compte bilan il y a 2017 c'est vrai tu côté en 2018 déjà tu en février l'aube déjà moi on peut aussi là on peut en pousser mais peut-être ce bilan na yo est-ce que c'est positif négatif soit c'est positif dans le côté nini soit négativité dans le côté bon ils a deux parties on va deux volets côté posé à 50-50 ndé biso tolobaka na English le billi dia kwa Emilio dos Santos 50-50 donc 50-50 côté positif et ça côté négatif et ça pour bah côté positif donc Maramutu bien salamaki mo ba projet oyo tout na kaneng sala et salamaki à 50%. Côté négatif car que ba projet msuna ba ambition msuso Nazwaki Fox et puis moi ils allaient à moi kilo quand on continuer na 2018. Voilà, tu continues en 2018. Quant aux artistes comédiens, tant ma maison les canamon nabino, à ce que vous a concerné, à tel camongoza ayote, tant artiste au copé kolobela, ko ça la paie moi, commentaire non par rapport. Alors, actualité monté ko les canam awaya, de kolangai, actrice nabiso ya monde tout lingara mingi fatuka yembena, le producteur Jean Thibault. Alors, bah tout à mon ending les canam, comme on a qui occasion de écouter na yo quand il a fait le nazo occasion. Mais c'est mon point de vue non par rapport à Mrambouana nani azaki na faute nani ndé fallait ki atosa nani nda respecter ki contraté Marambo na lobeli yango trop Sandra Mama Bonheur Kabuiku sentir synthétique babi pelouse Sandra Mama Bonheur apexa nga makambo mais je Weston Kabuiku alobi non soki batuni lobaka raposa bankite pati panu sentir que kwenda futuka pati panu alemba avion donc on a pe ka famille ka buiku donc pour bangonde soutien na moni famille ka buiku o mona ba Nancy ba ka buiku tout donc na otanga bango pena bien o to take na no meje to take panu to take bon ngana lo bango nazo zoka dévoiler pour
mokonzi maela aliaka nyama matoi mibale na na 8 ans resolola na les personnes en question les producteurs en question ouais non na 8 ans resolola na ye na soli na été peut-être pour na yebi ba clause na bango te na zolo bango si haut pour mutu nyonso temps ozo signer contrat na société mo quelconque il faut avoir cause un contrat ou ba clause na ngo nenge nini bon c'est pas entre lui et Fatou ceux qui ba clause na bango ezaki comment ceux qui muta respectacte ou Fatou muta respectacte là na ebité mena ko senga kaka sans producteur les acteurs les artistes en général quoi sans payer artistes les producteurs paient moyen fonctionner ils étaient doux na mona kama bi peut comme en justice ce qu'on a juste sango nana ngona fondé muningeza Fatou ou alors maître ou alors Jean Thibault. Non, les producteurs Fatou funda nene ne peut la kama ki na mbongo ni Fatou dans les locaux te funda nene o biso ba producteur ba patron na biso ba producteur mais ça li ka bete patron funda employé na et ça li na bien te so ngap na za na bureau ya producteur na biso na ngana fete tikango et ça la bien terre mais balobi mingi yo bane ko attaquer Jean Thibault c'est comme ça do bapena mingi parti pris ya sœur na yo Fatou Kaembe nga na parti pris ya mutu te na zaka comédien na za artiste na za kota ba artiste donc na lobaki et car vérité quoi na attaquer te na attaquer comment toujours ba vérité pour na loba bien ça départ ceux qui pour na zongel meza close na bango vous comprenez Véronique Awasianga la plus belle femme baloba nanga makambo baloba to yebite close na bango ba sola ki nazo takete na lobby mais ezala ki bien te comme na et comme juridique quoi mais et puis tant mamango bando loba makanto c'est vrai Jean Thibault par exemple quelques acteurs ba travailler na yenet ba Sam Chapelé ba Jorvi Mwanda garçon mobimba c'est pas long ouais ça mon dazarasu kuna talonga OK parce que bateau ba travailler na bango to ba mona ke bodo ko attaquer maman ozo ko patron na bango muti keke pa boké pour moi division mo entre bino pe Jorvi Mwanda za petit na ngai toujours ko attaquer te to lingi musala net ngana na taka vous comprenez ya na zo bisa tous à comme moins na moi fidélité tous à la télé ba loko sokoto ba bengi koto ba bengi net nga théâtre na sala ngo vraiment pour na mbongo te ils a passion na ngai na linga ngo soki na za o na za lelo ils a théâtre nous sommes na blouson bo José de Londres outi nord ai kanto moni mbati Ansi Luzola ai kanto moni mokoto be Bob Zatara le roi Spartakis ai azo pesa ngango pour na musala o vous comprenez donc tant que bon c'est que ne pour la tiboye na mon beti ba forme o ko expliquer so moko na moko so ba komo na ngoza nini so tant tangi ka José de Londres mtelenga takabela ki ouais ye mtelenga somba te ba kabela ko ndeko kabela et ça sika ngai bon na linga somba te ba kabela o kaka na somba boso na somba te na za bilamba ne ya kabela ba kabelo moko kabelo dibilamba te hein ko pantalon o Ans Luzolo o Bob Zatara so tala webita pour mon na ça complexe nga so muta pinga plan na lobaka mokoto na lati masaranga Bob Zatara le roi Spartakis pour ezaka moko pe non oyo ya ma compliqué bakangangula ndenge yo mo monde pour na lata ngo pasi o de couleur mboka non na respecter drapeau mboka ozo comprendre drapeau mboka ezawa donc dressons l'enfant longtemps courbé dans tout le talent vogumba makaka dressons l'enfant comme on a pour ceux nazo les gars tout tout senti kaka dressons l'enfant bazo kita mbunzu bazo tal ko linette na parce que pour oh papi Kader mtelenga petit na nga papi Kader wala esengo zala bandeko ozala kasi bien te tango zolo baki na bundelaka tango zolo baki papi Kader ya bivie na oza nango pardon bakisa o vous comprenez ente balani na blouson ya sida bilele mtelenga ngana mashaka o bongo tweni ndiko nanga pese o moni foko ndimaka so muta pese loko ndimiki ya ça fait du bien pourtant na ba boye kutu ba ndimana ba bazo kosa na sel ba publicité pour ba ebi bebi kitango bet mama ba ko ba forme boye pepe singa kisomo pour que na lobelango to ebi na mabilamba to ebi déjà sida bilele azali
José de Londres. Après José de Londres, il y a comme mon boy Patrick Ngamba lobby que d'après José de Londres, m'a formé et a rendu Patrick Ngambe. Ce qu'on a dit, oh, mais on a vu quand on a fait ta bête à formé. Mais ce qu'on battait na troisième après Ngambe. Mambo lobi ya niti na kele. Oh. Penga na boa so chenga mena guerre bandu azani fourmi. Wana mwana biso azani fourmi. Dans le bango ba niveau na bango ba nini ba paradis mboka nkolo ba po de panama muta chauffeur bango quoi. Oh. De panama wana ba. Ko chao tunde ko te wana. Te kasana te wana niveau na bango wana ko chaka de panama nani. Kocha mwana biso te neti Nathalie Capital place na Londres seki ko menga ko cho ngambe na ngambe ba bina mama moni ba betaka teni o to tigala to zanga na Batista ba ko tno mblamba Batista mukoni to ba na ko classe mblamba tanga Batista fiston tuki batanga tuki ngana tangelio so e ba te Batista za défenseur ya makambo ba valoriser ba théâtre moni ya propre to défendre bango. Batista betaka teni. Il y a des tenis de Buffy la merveille pe. Il y a ton côté que tu classes dans cadre. Buffy bon, Buffy pas lobela makambo ya que Japon mais Buffy betaka pe senti que fashion victime. On doit respecter couleur fashion victime au tali au CPL, vous comprenez? On dit Buffy pour lui passe na yo, on dit Buffy mais Patrick Ngambo lobby que oh mwana. Lobby boy na lobby que Buffy pe aza. Bon Ngambe pe na ta moa, makamni no loba ko ba mona to vandi we to tanga ko Ngambe na makambo. Ba forme te ngo be. Boy go to Batista, mozo tanga Ngambe di n'importe quoi. N'importe quoi. On est neti liboma, on est neti na so na mta liboma. Liboma on nani? Ngambe penga. Ah wana mwana ko tanga mwana na biso mwana. Donc mwana pena eloko te mwana. Et où tu Ngambe na ba on deva caméra siko ba to bi oh mais parce que mambo ezaka na kanto j'ai mal luké na biso kanto. Makambo yo kende ba buzoba yango hermo tinga na sa sous émission te po. Ngamba koma akoma journaliste sikoyo Ngambe na ebité à la facilité écoute sikoyo ya mwana tema internet ipe alobi ne kaka to lobi kaka so quand azana ko loba bongo be de Londres azana non ko chaka biso na makambo te bango tuna ke luka de Panama mon de Panama tune de Panama loba Ngamba lobi aleki bino na ko la ta oyo ka réponse voilà merci beaucoup ba petit na paradis mboka nkolo ba ko expliquer ouais. Voilà, donc je suis avec Kanto, un artiste comédien, bon mon année maram tout ba question tu na tuna awa et ça obino bobe na ko bébé tunae et puis ma réponse il est comme tu répondre. Alors j'en profite d'abord pour saluer depuis les États-Unis na Dallas JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas et puis Patricia Baramoto ma copine depuis Londres Belgique et ça l'a bien mon vieux Roger Kosama le vieux qui bomba depuis 8000 km. Je vous aime très très bien. Depuis le barreau de Paris, hein, depuis le barreau de Paris, maître Items. Et là, quelque chose là bientôt solo là. Ben oui. On a peine JB comme Maluta na habité sur la salle nini. Banana banda. Attends $1 na zo zoarata. Mais les messages l'équipe déjà pour ta la landa Congo Suisse les dans le biboé ah Kanto petit nanga tu oza landa non 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 fanatique na yo tena boulot oh mon bino monde bokenda tena ndena kende fait nanga mo 00 problème na biga fanuka yana lobby mon ezo so et puis neti jenga vava alobi ah obwaka JB ko maluta to seka sala yo Jenga vava bazolo baba. Si ya Moulex baba, ba fanatique nanga numéro 00 mon vieux si ya Moulex aigle noir. Ben oui on a zolo ba. Yebisa JB comme lui yebisa. Na moi petite sœur propre Sandra Mundele. Vous en parlez moi ça permet na kata paruana. Ba batu nanga JB comme lutanga za nani. Ah, po biso to yebi mingi otanga Véronica Wasianga la plus belle femme. Otanga Sandra maman bonheur. On comprend Sandra maman bonheur kabui ku synthétique au senti que pas si polo metonda autrement dit pelouse. Oui quand so loba bakaba bloka Jésus de Londres donc pena ozwaka tananda kutango vana ko copier na yo de Londres na koloba na nyoso poni. Non, de Londres ali passe nanga.
ils a déjà ma bête mais biso so dans na makila ya kwa ngolo zonso comprendre ils a ma bête de Londres ali passe nanga qui a vu les pères a vu les fils au moninga au monde de Londres ma bezate wana bina lokolo loboko muta utaka poto ayebo akanto boy pesa mele mututu te ko kabanengwa na José de Londres c'est d'habiller facile à garer avec Malula Stone. Voilà donc José de Londres, Malula Stone, gros bisous, place Bolana Mina Suswana, et ça l'a vraiment bien. José de Londres, comment, quand on a fait. T'es pas ma passe à té, comment le quoi ça y a mon nom? Ouais, le quoi de mon nom, ma passe à mon attaque. De Londres, et Salanga, et l'Oroté, et c'est peu le cinéma, autant comme de Londres, Nanouka Boukou Mundele, il y a Maman Bonheur, c'est peu les qui il passe en et puis Jack Bauer Kabouikou pour famille Kabouikou baza famille mon bangom tout dans bazo tindi nganga ay mikolo bo sentir et puis dans un studio on a osani oh na côté studio musicien avec na robeta avec na robenga déplique au sentir fabolo par ouais ba ko cha voice naza pena na ni so mona zo vimba bo eseke ozomona ki ba Nathalie Kabouikou ba koti makambango ba Clarisse Mavungu ba koti ma tena bwaka te ba omoni Nadine Nzimbu Nadine Nzimbu moi ça Guy les Babs na Lyon on comprend bango to akoti makamado famille Kabouikou mobimba bakoti makambango mais j'ai nationalité française Kabouikou tolo sentir synthétique et tonda. Merci beaucoup. Quand tout ça notre contenu émission au pour plaisir à la news tout au côté film na et pas dans ta casa comment on est les mineurs? Oui bien pour les mineurs ouais. Na minito na SPL ça tozana les mineurs en tout cas ba fanatique na nganyonso bandeko na nganyonso o bozina occasion ko s'abonner côté na te na SPL ça beaucoup et puis ba o non ba 8 ans ko tala les mineurs te ata aux abonnés tous abonnés en tout cas autant tala les mineurs on comprendre ça na ba émotion nyonso on a drame ça on a esengweza komona tristesse eza komona comédie ya kosakana te na pièce ngo soko za muta panzi kotala te te na pièce ngo mama moseka zali parce que mikolo bato ba biso ki mama moseka za na pièce te donc ba mona kama be ba wana yo mtolobi aza te mama moseka bona pièce na so mama moseka na lobi wana selon yo te ba star na ye bato balinga ki libanda mbo ah ouais te bon pa nanga na zo ki te mais botala bo comprendre que makambo zali mais vous savez que pas nana takaza mwalimu sana ngoti makambo au sentir que vitesse est changée José de Londres makambo mwalimu wana ba musulman bismillah ngabe na musulman OK de Londres me manga côté na et OK voilà même si vous pas nana takaza kuna mutu pena coiffaka bino pena chef donc après nana takaza za modero bino tout boko ya baba ni koko ya mpeka te chef unazara te chef nande kasi mtu il faut que no quand côté sa film so ya boye côté te ah buna modérer comme nana ton boni ko oh chaîne eza esepelisa ya nana takaza tika oluka no to ba polémique abuzoba chaîne eza ya nana takaza esepelisa modérer za balbanini aza membre na kata donc biso tout doit travailler na compagnie ya esepelisa c'est ça pour PDG Zaka moko yemo boss de boss nana takaza mon boss mais représentant na awa izara modéro oui ou non ti azana représentant te azali susté représentant za raté honnête mutuete biso no stoyaka ya moda zaka na kala balongo la na bien en tout cas na habité sur balongo na habité ezaka ba peut-être que ba charge m soupe mutamoni m susu ebeti libaku muta sala ba moni m su modéro muta sala ngo muta sala bo aligné problème na bande konité charge zonga ezapa na takaza emo quoi voilà quand notre question moro avant nazana sous question mo après question na ngana tuna ozara marié fiancé célibataire yo amisiga Olivier Makanzo masananga Olivier Makanzo bon naza marié mais naza occupé Bluto kina kabo mutu nyanga ndima ke naza marié kabo pendant na sali mariage te ya que net naza ngoma merde bagande bandoki bakoma otanga ngoma mame koma oboye mama wana tina ba komende ba kage mama azabonga penane na abo kanto lonya feti ta ba benga lonya feti esprit d'amour les grands herbivores
Olivier Mangwa masa les grands niards herbivores et sonama be ngola sani. Obi les grands niards herbivores et laxani. Eza bon, eza nango kutu, eza sonama be eza nini. Eza